Pensez dire bonjour et bon dimanche à Jean-Michel Gonda qui nous suit avec beaucoup d'attention et merci comme ça à fiston Tezo, Eric Tezo. Merci à Richard Chitea. Rapidement, je vais voir quelques messages. Oh là, allez. Ok. Otala NWE. Otala monté. Ouais, puis N place NWE. NWE. Niggas with enjoyment. Tu as des messages de félicitations. Il y a Lindalala Moudodi, tu connais? Nayo kaka, et pas Nayo. Lindalala? Oui, oui. Linda. Lindalala. Lindalala Moudodi. Ah, est-ce Linda to Lindalala? Lindalala. Est-ce que ya bah qui missionne Instagram Linda Master Marley. Ah, oui bien. Oui, ce qui est King Scorpion. Et ça y est. C'est la station spéciale de la part de Karine Roguiza. Karine Roguiza, ouais. KKR, Sekou Ferré, Odon Chovo, et José Mwamba, te salue. Et il y a Francis Molenga Njoko qui te dit félicitations. Merci beaucoup. Et clin d'œil comme ça, bon anniversaire à maman de Samela aussi, 80 ans, c'est pas peu de choses. Merci à Thérèse, merci à Manon, Bess, Grand Homme, Jean-Baptiste, bref, tous les Nsamela, il y a Marthe, merci à vous. Elle lui te coiffure. Alors, je reviens. On te donne un message. Aïe, artiste, publié qui va commentaire mais parmi les artistes, mon numéro va longoli. Tu peux mon image par exemple d'Instagram après balongolion neti wana la question incomplète na ebité nani achaki alongola ki ona ebike wata achaki alongola ki maestro achaki alongola ki te Jésus de Nias achaki alongola ki te balobi rebo achaki ba image alongola il pas s'appelle non yo lobi par artiste bachaki makamba clip balongola ki moko misusu rebo achaki na story salaka 24 heures clip ebimaki mardi asalaki nde elo moko na Instagram na ye bato bamoni bafoto edisparaître ezongi lisusu ebiki azala makasi na réseaux sociaux nga makambo wana mpe ifo nayekola ezalaki tindika chakal nayebi nde te so eza par rapport à nini yo nde faut développer pour talaka. Non, développer. C'est ton pote quand même. Oui. Mais yo lobby artiste bachaki makambo na nga ya clip puis balongoli. Mais ye na yebi déjà que achaki ango ebimaki mardi. Après 24 mercredi, story kendaka. Est-ce que dans ta façon d'être, ça peut t'arriver aussi un jour de décider au binaba l'artiste? Bien moutouma ça la même etienao. Wanini makamba kotia clip et une question non, c'est juste une question. Et là retourne sur rôle dit m'appelle moi ça peut arriver pourquoi pas. Voilà, très simple. Oui. Tu penses avoir ton premier fils à quel âge? Bayaka va prévenir sakate. Akoya na kaka. Bona ba 23 bon. Il a un moment, les fans de paix, et vous avez la pub, n'habitez. La pub n'a pas de bandaka. Il y a aucun au et là, tu es au Canelango. Et moi, il y a déjà, et ya to, et koya. Ils ont déjà habité. Tout c'est la gaga. Donc, vous avez un peu boué, Maramba, c'est intéressant comme mingi. PM Naza Mobile. Ce qui veut dire. Naza pede to lingite basi ngana ki mabaona kia. Nga penza na bango ka boy. Oui. Naza mobile. Yo na yeto bango. Comment tu peux témoigner? Yo lobi yo makamba basi intéressant ka. Siko ngana lobi naza mobile intéressant nga témoigner. Yo na bango ndel. Basi penza na ebite. Obi écoute déjà bango de base na biso. Bango de base na makambu tout. Et bandaka na bango. Non ça avant de conclure olo anu makambo olo ba question mo kaka mais ça répond moi. Te na utalaga mo. Ngapela moni. Na pesi mbote. Omoni nini Paul pesa na bango. Na pesi papa. Pas de problème. Na bien. Lelo penda ça ba tout plaisir. Au moins place muta vandi na ndaku.
Abio nga Diams nga Richman Ansi nga George Superstar nga Saramba yo. Bref bato se bavandi e baolongwa lelo ba bien tout cas toyokai ino sa baguno eza rapendani bagunanga côté ya bamomi côté ya bamomi pembe mwindo nyosa kitoko nanu kitoko Holandi otuninga bagunangati alila mtu shahida ala kitoko ala la mature ala sexy esalaka bien potaka na za artiste moi design esalaka toujours bien mais ozana est déjà non otuninga oui on a tunia eza otunite ki eza nani oza déjà na guana totonga oza déjà na guana tasa tonga te toza na TV non ba yokate dax kangaso oza déjà na guana soki na ebisi yo obanda oluka e mena na showbiz oyambaki na nyoto na showbiz na nayambaki nani olobi nani rebo wena conseille gai bien na clip à jour pe na clip à jour kutu donc suka babi bamonyo na filmu ya Goma obinyo landi asiliki bon makambo yaka me wana baser nanga ya Goma ozokosa baser okangiser na ninyo eza nde danse selekele napanzaki moke nazongi lisusi ma eza tekeza osalaki oh nabini na baser nanga Goma selekele yango ti eza teke yo moni libala tobatindeli yo image moko yo mtu olakisi ngangwa te okoselinga inosaba lume obi bato bayoki na bango te te tozala bamikro na bino minene oyo abi wana napesi mbote mpa ambassadeur Mutamba bayoki nyonso innocent mais tu sais que des fois batu baloba rapenda que aussi par alcool quand même te bana carrière ne bandelo onyo meka kasi cigarette chikata te biloko wana nde deja kombo eleki maele na yebi yango te kombo ni chikata nini chikata wana olobi nini yo olobi nini prononcez bien chikata to ela chiluba to nga déjà na melaka te mais ça arrive que par exemple batuka na ndenge ya pesa elengi moi champagne eza wa vraiment toyebi ko melaka te mais est-ce que ko goûter ka ko faire plus au plaisir donc voilà wana tango boss aimer ogwiza zo na melaka te mais otindela nga ba champagne donc wana nde na wolo bake na honorer ye na talaka ko goûter pesa ma bête il faut toujours goûter. On appelle si peu mbote à toute la grande famille Alkindra déjà Karine, ma sister Karine Ogwiza, la maman de mon manager privé Brian Gahizi. Et puis Alain Ogwiza, bon dimanche à Roger et merci aussi à tous ceux qui sont là, Aline et tout le monde. Ouais. On va clôturer cette émission, mais j'aimerais te donner cette occasion cette fois-ci. S'il y a un message à tous nos téléspectateurs, à travers cette émission, j'en profiterai pour te féliciter. Merci beaucoup. Ces clips n'ont pas été annoncés, ça je le dirais. Oui, Bimi sans pour autant toser la mais boum. Oui. Bah Dieu, ça moi les titi c'est bon. Hein? Moi les titi ndeni. Ah pardon. Et Bimi, mais les titi on est dose. Les titi ils sont ndeni. Na bi ke matiti nde. Mayani mais lititi siko za moko bon clip to annoncer te bimi ça allait bien na nga en tout cas na continuer lisusu ko lobaka merci na bafano ebi bango nde makam bango nde gwa ebi bafano bazaka incontrôlable okolo bake pensa ke oh non moni ndenge tozawa inos ata bimisi ekosimba te bango pe siko mafuta emati après yo pe surtout balobiki après yo pe mwana o penza na ba musique wana penza ekosimba te musique ya babenga musique ya nani loto donc obeti eloko ebeti par chance siko olandi eye penza
na sepeli makasi bafani nanga penza bango nde makambo na profiter pe ko remercier comme il le faut les grands leaders de l'Est pour les grands cadeaux comme Kitoko, mon vieux Eddie Murphy na pesi bambote belé avec mon papa Before na pesi pe bon dimanche. Voilà quoi. Voilà, un grand merci à Rachidi Miantezila, merci, vous êtes tellement nombreux, hein. Merci à Abdoulaye Ndiaye, merci à Derrick Moukwama. Il y a tellement de Carlos Moujani. Un grand merci, nous allons nous lever. Grand merci pe vienanga bazotalanga na Goma, Eli Moussanganya, Justin Moussanganya, okay. Eric Moussanganya. Trésor Moutiki, je me pose la question, par où es-tu passé? Je te cherche. Didier Lota Big Manager, le seul et l'unique Didier Oyo kombo na eza Lota na kin Didier Lota Big Manager na pespe mbote na Lendo qui Afro Congo DJ ingénieur chanteur arrangeur Jizo Fonko Jibalume donc yende omoni bandule otango zo sepela nango ya omoni ba epesi wele ba sentona ba tinje tango pokena okena mwa boîte kuna na Enigma place bossa be da shula bandai ko panza nani komba ezalate na ba Enigma kuna oyoki siko basi pum wana kindoki ya Jizo. Merci, bon dimanche à Trésor Banza Ilunga. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à Gracia Mboma, bon séjour à Kinshasa, Nadine Lokoussé, pourquoi ne pas dire, clin d'œil comme ça, à Dekos, Moukoko, bienvenue Mboma, les Arazou Mavangu. Tous les Chinois, je vous salue, je vous aime bien et je vous porte à cœur. On va conclure cette émission. Non, Tigo, aussi ça non. C'était encore une surprise. On va clôturer cette émission. Je vais dire bonjour à ma maman Mboma, maman Rose. Bandegonyo soya Bima. Merci pour na oya munene, bosali pour na papa. Hier, nous avons été présents, nous avons vu les images et aujourd'hui, c'est une surprise comme ça que j'ai dédié na Bandegonyo soya Bima. Honorer papa. Coup de chapeau, on va terminer avec cette image. Moi, je te dis merci. Ebidax Menayam. Na junior Koulele. Michel Mombongo Bela, oui bien. Oui. Ah. Pas moi quoi. Pena bima prida. Et moi lingo bimisa nyoka na mo. Non, nga tu na tunika question na bimi. Mais répondre ngango sincèrement na ozana plateau té. Distanciation. Dernier long la micro. Na mwana ki quadra lo baka. Ozo baby ça. T'es là le biga olinga. Yo polinga ko simba. Non, pas de problème, c'est là. Vous avez remonté à affection. Au revoir. Ce qui est quoi la nana bimana danseuse. Nyozo kaka makambo. Sikoyo question à répondre déjà na bima. A tout ce qui est quoi la nana bimana danseuse. Bon donc on a profité na nana boaka batunanga penza. Donc Sid Boy Manzaka Malion qui me suit en direct de South Africa. Big shout out to all my people. Keep streaming, keep watching, keep listening to the new record Olandi Kunande Magambweza. Donc allez sur YouTube en masse. Et puis voilà, NWE, big shout out to them. NWE, on est ensemble. Big shout out to Congo to Global. Congo to Global, ba blog, ba toutou. Continuez en tout cas à push. Congo 10, continuez à push votre single. C'est votre artiste qui vous aime beaucoup. Inos, the young leader, Molodoy leader. Tigre, défouetté. Olandi. Nagajozo boyanga, na zezo zolandanga.